théâtre à Congo. Et ça, il y a Gino. Il y a Gino, quoi? Il y a Gino. Vieux Goliath. A joué à poser. Naebisi. Oh non. Vieux Goliath, il y a théâtre à Congo. Et ça, il y a Gino. Mais il y a deux films congolais. Et ça, Belle Vie. Ma Belle Vie. Merci Johnson. Et ça, il y a aussi le péchant. Bravo, tu as dit par rapport à Age. Bon, ça va maman pas ça. Bon, ça va maman pas ça. Oh, c'est fini. Oh, c'est bien. A se sacrifier pour na biso et bon ngai sacrifice nyoso boko sekanga na kosala nini na kondima na kopesa Vinia zalaki aye azala ye na koloba nini ayebi ne makambo azoloba te mais ok ya Gino tanga lobi Vinia lobi bongo ya Gino asepeli Nzambe wana soka pona souffrance wana nyoso pona souffrance Vini azali fiancé ya nani tunanga? Oh Jésus. Tunanga fiancé na nani? Fiancé na nani? Ah Nzambe. Georges Mbanda. Est-ce que moi mbunda bokoko ko tokwate? Oh kolo. Ndenge papa la biso Georges Mbanda ba nekoloba. Moi mbunda bokoko etoka. Etoka. Fiancé ya Vini, Belle Vie Kandi, Poutine de l'écriture. Hey. Viens na biso lianzi. Lianzi oyo ya afinga bato na dite papa lianzi vrai lianzi ye wana toza na lianza aza na États-Unis toza na lianzi ya mukolo oyo bandite ete kala aza mbiaka siko ye mutu ajoue papa oyo asalaka tala film babattaché de presse tala film famille bota mobima monde entier tala film voilà totala film Moi, je na ganga qui na épisode ya suka 10e épisode. Na sape moi mutu hein, moi mutu. Na sape na moi dire. Je suis votre papa Komutu. Papa. Mon pe belé baba na ko lelisa batu. Mais batu ba lelisa batu te lokwa ma Belle Vie. Maman Belle Vie so jouer histoire à mawa. Donc il faut qu'on passe. Au moins vraiment que c'est histoire vraie. Ko sala théâtre tilelo il faut dire ça motema. Faut ça motema. Et belé batika. Batika. Ba misusu po. Comment ko akize ka baninga ba benga ka baninga ba de côté. Ba benga ba de côté. Biso est-ce que biso tolela? Tolela na biso. Biso tolela ka te ba benga nga ba benga. Ba benga te na fa na. Je m'emballe. Oui. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetok, c'est Papa Kulutu. Il y a famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso, dans le moment où partout, Bozali na Bakayou, Bozali na partout, na Bandaku. Merci beaucoup, Nabino. Oh, Bopessinga quand même opportunité à Rokota, na Bureau, Nabino, na Bandaku, Nabino, na Bakayou, Nabino, partout, Bozali. Et surtout que, na monde entier et surtout na ba province na biso na moni bandeko na biso ya ba province na biso ya République démocratique du Congo balanda pena ser na biso Belle Vie Kandi. Merci beaucoup na Congo Brazzaville, bientôt na rozana bino famille Bota Congo Brazzaville. Merci beaucoup na bino nyonso famille Bota ya Matadi ya Lubumbashi partout vraiment. En tout cas na kozana bino elongo to ça la bino ka musala. Vous continuez toujours à couper sa chaîne Nabino Active Final Télévision Confiance parce que Tobano Lobela Awa to Lobela à chaque fois Awa Marambo Itali cinéma Nabiso et puis théâtre précisément Serre Nabiso Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture Maman Koma Maman Morote Maman Araï Goshi. Donc Active Final les Awa pour Nabino famille Libota Londres la maman chérie à moi si maman José Lusadoussou Mamie Tadina depuis Belgique. Et famille Bota, dès que tu as shalom, shalom, shalom. Ma solo ya Belle Vie, émission Nabino Yango et Bandi. Zalawana déjà boyoka, papa Kuluta Kolobani parce que tu chancé ba donner. Ils sont mutués au sala. Merci beaucoup na Cordon Christian Mythe, Oyo Asimbi, Massini Kuna, Oyo Asimbi, prise de vie et puis montage. Merci beaucoup na Yepe, il faut te payer ça paye, merci. Na moi na Mobali, to ndeko Mobali. To tonton, to papa, oyo, andimik biso to zala awa aime parce que il faut zala mutema. Voilà.
nazanga moko te mikolo bozo sepela na dio makasi na bi moi 2 jours ou 3 jours amankaki bino makasi azalaka chaque fois na yo sala bino actrice ya groupe Chic Choc Loyenge et puis a tournaka na pa bandeko mosusu babengaka ye Dipine en tout cas tokozala na ye pena pe tokoumela parce que bandeko ebele bokomisaki deya Bianca bodesinaki ye na mbetu bomatisinga Dipine pe tour na ye ezali na préférence nazala nga na bana basi bana mibali baza ba jaloux baza ba jaloux baninga bango mibali mais cordon mitité ayé la jalousie nga na zo pena déception pa ba mibali franchement bana mibali so ya continue na vie na yo akomi ko tonga yo te ozande mayele ozana mutu na libanda moko boye bakomi ko funda yo donc mawatro Dipine bonjour bonjour papa Kobeto bonne santé très bien à mode langa kaka yo bena système langa yo au sauter de la première non malini yo so monte que danger malini makasi boni makamozo kende bien ouais makamozo kende ngo bien na ngolo nzambe donc très bien en tout cas dio suka na dio makasi eso famille bota nde bazole la dio moi était en tout cas famille bota mobimba vraiment yango yo soldat na yo na linga bino mingi mama la patronne mama Belleville yayo yango vraiment mama soldat no vraiment na linga ko mingi ma chérie maman de moi-même boni ya Mireille ya sazongi oui ya Mireille zonga qui déjà azalia azo sala nanu ba azana spectacle moko boya azo sala voilà ngeza le 26 ba pousser yango semaine prochaine pour na mama kamamboka oyebika ningezala voilà au-delà de tout le artiste mais photo ça peut musana biso théâtre ouais 7e bagarre autrement dit Mireille Toubadi azo s'exercer dans musala na ye Dipine pe azo tourner et puis Jerry Kobetox président ya groupe na ye donc tiki théâtre mais sauf que toyeka ko lobela ba sœur na biso tout cas biso te bandeko pe ba lobela sœur na biso sila sœur na biso Birsi Pechanga Dinana eza problème te mais to sala ne musala oyo bebengami ya théâtre voilà Dipine en tout cas otikaki nga mwa muke po yo kendaki ko tourner ba tournage mais ce que famille bota bazo sepela na biso po to yena promotion toujours lobela toujours film toujours lobela toujours buzo baté pour biso awa toujours biso ma finga te voilà ça ma finga titre émission eza masolo ya mama Belleville donc yangwana mayele mais si on a on a remarqué pe émission promotion tala na caméra il y a sa famille libota il y a sa bande ko ba soutenir théâtre batala ba émission promotion et non que émission ma finga oui bande ko nyo surtout ba linga mama Belleville la patronne famille libota pe batu nyonso mokili mobimba en tout cas faut tolobela mingi promotion ya film batalaka pe mingi film ba émission pe ya promotion botalaka ngo mingi bo partager ngo ezalaka bien mingi vraiment voilà tolongo na biso ba finga so lelo muta fingi peut-être mutu bon to boka ngo na mai to talaka musala voilà Dipine crime de la noblesse et silaki yo zalaki te na sima na yo awa na komi nombre de vies nyonso mama Belleville kandi abeti on a komaki yango il y a 2 jours déjà mais ce qui toke kotala lelo eza suna ba nombre de vies ote ba beti makasi kasi zela te to sali calcul na tindaki batu ba sala calcul ba nombre de vies yango premier épisode tant on a salaki yango et jaki na 300 et 138 cas deuxième épisode 104 cas troisième épisode 101 quatrième épisode 104 cinquième épisode 102 sixième épisode 103 septième épisode 107 donc le septième épisode on peut respecter à ça 7 à celui qui est à 7 donc septième épisode 107 huitième épisode 128 à ceux qui sont à 8 neuvième épisode 117 cas allez dixième épisode tu as dit na 99 cas mais na minute oh c'est total 10e épisode a combien de cas donc cela veut dire bandeko on a tindaki bino bo sala estimation il y a nombre de vies oyo nyo surtout dans l'ensemble film na bino crime de la noblesse et beti vous comprendre que et beti ba 1,4 million et quelques ou 1,5 million. Donc bravo maman Belleville et puis bravo na ba communicateur, bravo na ba attaché de presse, bravo na ba jalelo, bravo na biso mikala ya Belleville.
parce que film moko tobeti 1 million et quelques vues. Tala niveau mayela mutu. Voilà. Tobisaki bango tokoyela bango style parce que on doit changer. Quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Faut que ne koye kola. So que koye kola ko sala bien. Belvi azo sala musala. Mais est-ce que pour nanga ina mone betité? Hein? Pour nanga. Na longola ngo 0 et betité obi pour ani. Nga na lingi film moko faut betaka dans l'ensemble ba 3 millions de vies. Tout le monde a ba 1 million. Faut to zonga film moko peut faut betaka 3 millions de vies. Beti pena 3 millions de vies. Voilà. C'est la totale. Voilà. 10e épisode de succès qui na 199 a commis na 112K. Voilà, Amati, à l'ongona. Parce que d'abord, nous avons besoin de comment on a 9, 8 hours, des chiffres. Nous avons besoin de 1 mata. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Moussala Yangwana. En tout cas, nous avons pour féliciter Libota, la famille Libota. On est basé dans les médias. On est à chaque fois. Balamba Belvi à Kotokisa. Balongola bilamba batika ye mutakala basala ye nini ataba yitie tokoyate. Mais sauf que to comme une rubrique moko autre bando benga mutu to fundi pa bato bomoni mutu oyo azo sunga théâtre le Christian Shoga a sunga théâtre azo sunga théâtre alingi ko yako na photo ka ko critiquer Belvi au moment oyo ye ataba gaga sala raté ata gag a organisé a benga bato so cameraman le roi cordon na biso Mitch awa a zupe ba monteur a réaliser pe à ça la monter donc il faut respecter bateau yo ba ça la musala respect muto azo sala musala voilà muto azo ça tabota na ba film nenga beti voilà quand même il faut repérer ça muto na respect voilà dipine émission zo sala plaisir na bato belé ba zolanda papa kuluta famille bota na dipine ba charge oh apona na ye kolobela Belvi Kandi to bandi film asika Spiritus ezali film oyo Belvi Kandi a Chelibino a produit dans la label Bellard Production. A Chelibino on a Belvi TV. À chaque fois dans ce Sarabino, biso to en France 24 na TV5. Donc Belvi TV na Kandi Star. Donc Kandi Star ezali deux chaînes oyo actrice comédienne. Voilà Belvi Kandi a Chelabino poto asunga biso na makambo etali cinéma parce que dernièrement Mikolo Yeleka ngana ke kotala film nigérien ngana ke kosala bo mais lelo to ko comprendre que ba congolais belé ba zongeli kotala théâtre maman osala film ba zongeli kotala théâtre yango zo mona na Sabino na Bellard Production to ça na projet moko to suka na YouTube té oui hein bientôt boko betela Belvi ma betele maboko bientôt musika te kalamingi te bo betele maboko kalamingi te bo betele maboko to suka na YouTube té mais bokeba bon matin prière. Bon matin prière. Parce que c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Voilà. Film Nabiso Spiritus. Tout le monde a une affiche bache vini. Yemoko maman zala likolo. Tout le monde a une Nabiso secrétaire oxygène. Tout le monde a une sous ton dako. Et puis tout le monde a une sous il y a Gino. Serge, on a benga eratakate. Donc tout le monde dit vieux Goliath. On a engagé un vieux Goliath qui a théâtre à Congo. Et ça y a Gino. Il y a Gino quoi? Il y a Gino, vieux Goliath. A joué à poser. Naebisio. Oh non. Vieux Goliath qui a théâtre à Congo et ça y a Gino. Mais il y a deux films congolais et ça Belvi. Ma Belvi. Merci Johnson et ça il s'est péché. Bravo, tu connais ce qui par rapport à âge, mon ça va maman pas ça. Vous allez maman pas ça. On se dit. On se bien. On se dit. Non, même pas. On se dit. Na sengi gaga. Même pas. Na la vie maman tikali par rapport à âge. C'est ma ça va maman pas ça. Par contre ça va jouer na grâce nous solo comme nani. C'est na biso nigérien nous a jouer na grâce nous solo. Na bosa di komoni bakoki ko sala pe bango pe baza batu mabete ser na ma mère na biso jouer pe la gosse ala suka na actrice oui mala muna tango mzo sengi singa conséquence santé oui conséquence bien pour la santé voilà donc film na biso Spiritus
Dipine na ebité soko tali film nga na tali film na lisu ya scénariste et tant que moi na modéro totokani na tali film premier tableau ebandi ya Gino na Vini azo yebisa ya Gino ndeko aye pembeni na yo nkaka ndenge ezalaka na Kinshasa awa to partout en tout cas na lembi pauvreté nalingi mpe nazala mpe quelque part na bar moko boye bazoyemba nzembo na nga babwaka nga na vivre nalingi succès et ya Gino atali Vini te ya Gino félicitations vraiment ya Gino félicitations oyebi azojoue na maîtrise moko aosa basourire moko boye aosa babilomo oyebi ya Gino film ebandi tika olela ko dipine nazala pape mouchoir te esenga dipine so oleli tokata émission te tokata te kotangisa ma émission te natangisa te tokena te pasi kaka oki pasi ya Vini Vini aza moto apasi ake luka succès ake koluka élévation epai ya mutu oyo botala niveau ya filme ya Gino obike ya Gino etotali yango ezopesa pasi ntina miti oyo ma émission ezokita ngai dipine ya Gino atali Vini boye namoni mamo ya Gino aza moto baloge tika olela ko dipine famille Bota en tout cas biloko ezalaka na famille Bota bandeko mosusu alembi pasi eleki atali gauche atali droite alobi tenaki epa ndeko na ngai nasunga ngai lemso akobranche ngai mais tala Vini ake kokwea na maboko ya Gino azali moto baloge pardon toza obligé ya kokotisa papier parce que film oyo eza molimo ya écriture ya malamu ma belle vie pona nini olingaka kokonsole mitema mpe pona nini olingaka kolelisa biso bano tokoli na pasi omoni babiso oyo ti bafingaka biso bapauvre na baémission nayebi ndenge pasi ezalaka natali Vini nayoki pasi dipine za makasi ya uswa totika na biso na kobeta lisolo ya film toza mosala toke alors Vini ndeko na biso ya Gino alobi na ye ezosenga basacrifice esenga ifo opesa sacrifice Vini abi Yesu Masiya kutu asala basacrifice ebele ase sacrifia mpo na biso ebongo ngai sacrifice nyonso bokosenga ngai na kosala nini nakondima nakopesa Vini azalaki aza na ye nakoloba nini ayebi nde makambo azoloba te mais ke ya Gino ntango alobi Vini alobi bongo ya Gino asepeli amoni naza na maboko ya motu malamu to initie ye oh Jésus et deuxième tableau toye komona mbala moko na kati ya temple tomoni ndeko na biso Luka oyo evolaka na groupe Simba tomoni secrétaire oxygène et tomoni ya Gino erataka te na Vini balobi na ye oyo nyonso tu ozoninga osenga topesa oh Jésus bomengo okozwa na yo élévation okozwa succès ozoluka bayembaka yo na bamusicien okozwa mais biso ta topesa yo topesi yo chaque je crois bien après 3 jours ou jour moko il faut okushaka na ebembe ya mwasi tala niveau maman la patronne olelisinga na film vraiment eza pasi olelisinga pasi eza pasi tozobeta lisolo ya film oyo biso bamisusu oyo soki tozalaki pressé mais tokoti na makambo Vini akoti nango na film wana solo kisi eza nini naomona natambola makolo gera banda te ete kala eza problème te atotambola makolo okosomba nzambe akosunga na mbongo asalite te esalite te yokati soki ndako omoni film Mama Belle Vie naza suna tala yango ezopesanga pasi oyebi au moment Mama Belle Vie azosala film bongo botala film dipine toza par na ye oyebi na moment oyo Mama Belle Vie azosala film oyo oyebi toza na combien de Vini na monde entier na minute oyo baosouffrir
belé bazomona ke basuki pasi eleki le mosusu aza na famille atali famille na nsima alobi ngamu na moto gashi nabima obi combien mitema oyo belver okonsole bana oyo baa na pasi na minute oyo bapersévérer bakende sika vini akete po tomoni premier épisode vini akoti na temple bainitie vini andibi bainitie ye non vini na kati ya temple batango bayebisi eke obanda obima na ebembe aboyi alobi na kobima na kosala yango te toye komona troisième tableau ya jino aye koloba na ye na regrette kokopere na mutu lokola aza lokola yo pere moko moyo nzambe wana nyonso mpo na souffrance vini oyo azali fiancé ya nani tunanga fiancé na ye nani nzambe Georges Mbanda est-ce que moi mbunda bokoko ekotoka te ndenge papa na biso Georges Mbanda bane koloba moi mbunda bokoko etoka fiancé ya Vini Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture sikoyo Belle-Vie mwasi ya mabondeli bauti na pasi wana nzambe na ngai do film ebandi Vini babanda déjà na Belle-Vie Kandi mais tomoni ndaku ya Vini ndenge akomi na ndaku ya munene ya kitoko tomoni sœur na biso mama Ani na sœur na biso Milo muta joué sanga première nzonzingi na 2004 tomoni bobo soki na bien joué sanga modero totokani amema biso et asala biso test casting eleka c'est bon toka pe koleka so azali pe mutema mabe à l'époque nzonzinga kaseta munene alingai pa lobake na moni ngelo ka malonga ba jouer cela veut dire yango moni na lobaka question na moni na benga ke ser na ngamilo muta jouer sanga nzonzinga liboso na 2004 bazo conseil Belle-Vie soki papa va kende musala simba na loboko bo priaka kolo bo sambela katika kama mobile na maboko ya nzambe il faut botala ka film écoutez ya bino ngai dipine tso mo ngande ko na bino na leli nazo kitama ya misu pasi nazo tala film ngape nazo par na ngai bandeko sikoyo eloko esali pasi Vini akei ko coopérer na morgue po bayebisi ye bomengo mpe baya basi bapesi ozwi okozala lisusu na choix te ya kolobo ngani nazala bosi bapesi nga bomengo na kosala makambo oloba te okofosala kaka oza obligé ya kosala oso bayebisi koboma moto okoboma lekisa mwana okolekisa Vini ake na morgue tunanga akutani na nani papa ya morgue papa Liyanzi vie na biso Liyanzi Liyanzi oyo ya afingaka bato na dite papa Liyanzi vrai Liyanzi ye wana toza na Liyanza aza na États-Unis toza na Liyanzi ya mukolo oyo bandite ete kala aza mbiaka siko ye mutu ajoué papa oyo asalaka Vini ayebisi vie Liyanzi ndundu azala ya nani ebembe ezala ya ndundu ezala ya koka nga naza na posa azala kaka mwasi dipi netunanga nini alobi na papa Liyanzi kosokola komeka kosokola ebembe wana te avanga nasala na ye makambo wana sikoyo famille bota vraiment bota la film modèle au premier épisode oyo naza na posa ya ba vie onga na omona wana te famille bota naza na posa ba vie wana te famille bota il faut tokende totala film yo muto olobi na kotaki 6 jours na kayu naza na problème na simba téléphone te tango zo silisa kota moko nayebi ke musala ya poto tant tolobaka kayu voilà donc soko sisi ka musala kota na Belle-Vie TV tala film na posa ba nombre de vie ote s'il vous plaît famille bota yo za posa nombre de vie non jamais est-ce que biso touti likolo obi film ni touti na crime de la noblesse photo kende kaka sikoyo mama Belle-Vie za ba jaka ba mama oyo akoki kolamba pondu lelo lobi peso alambi pondu ya lobi bolobaki gu makasi tanga alambi so ya lobi lisusu gu makasi
Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, total à filmer. Partagez. Partagez dans ma caméra. 30 secondes. Tiens na TikTok. Tiens na TikTok, tiens partout. Tiens na page. Émission. Tiens na ma story. Émission, il faut reprendre. Mais oui, oui. Oui. Parce que nous avons besoin, avant de coma, parce que banda film et koti, nous avons 17h du temps. Oui. Avant de coma, un jour, nous avons un nombre de vies au te famille bota. Nombre de vies au dit pine, to teleme yango comme on a Yesu. Moli mona bolembu. Ya bolembu. Moli mona ko négliger. Ya ko négliger. Moli mona ko bosana. Ya ko bosana. To linya ngote na famille. To linya ngote na famille. Oui, na bosana ki na téléfilm été. Te. Tala film. Tala film. Tala film. Tala film. Tala film. So molinga Maman Belle-Vie. Tala film. Est-ce que ceux qui peuvent soutenir Maman Belle-Vie? Tala film. Ceux qui peuvent ngana ko kufa pona Belle-Vie. Nga pena ni naza so mutameki na Belle-Vie. Ngana yaka mabe. Tala film. Bibide. Bisio. Tala film. Tala film. Tala film. Biso ba communicateur. Tala film. Ba jalelo. Tala film. Ba mikala. Tala film. Ba attaché de presse. Tala film. Famille bota mobima monde entier. Tala film. Voilà. Total film. Total film. Au moins na ganga ki na épisode ya suka 10e épisode. Na sape moi mutu hein. Moi mutu. Na sape na moi dire. Je suis votre papa Kouloutou. Papa Kouloutou. Papa Kouloutou. Azaka na souci ya famille. So amoni famille zo kene malamu te. Avani saka. Alobi. Azaka ne pe mona boy mutampiaka. Mutazanga tina. Mazaka nécessaire na makabo. Mais azama yeli. Papa Kouloutou azali ya papa. Papa. Ola. Donc, total à film. Total à film. Film na biso spiritus, en tout cas, Maman Belle-Vie. Nzambe na lola. En tout cas, zo inspiré yo. Apambola evo. Nego nanga soko zuita au église te dimanche, tala film. Tala film, quand on a chambre, fanda tala film. On remonte que ça va prédication pena. Bakasi. Obi ke so na otalango ningisanga. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc le moni qui na koti na profondeur na tala ki na koti ndo bo moninga na leli. C'est ça. Voilà. Famille Bota, promotion. Dipina zagite na otune question oyo. Na zongi sili susu total sabato balingi ko bebisa théâtre. Bandeko na biso batang bazo bundana. Pona ko bunda pona théâtre ezala toujours likolo. Ezala bandeko mo bazo yaka ba po ba bebisa ka théâtre balembisa bandeko wana. Olanda ki ba propos ya ndeko na yo papa ngwasa Krista Shoga. Te wana na tala ki honte. Alobi Belle-Vie sa modèle te. Ezala ndeko mo ya théâtre te alanda Belle-Vie inspira été. Wana yem talobi Amtalobi. Abi Belle-Vie sa modèle te. Yem talobi. Aza modèle te. Aza pe na bato ba pesa ba goût na théâtre te. Oh. Bon, eza bilo mususu papa Kobetos. Baloba mabene baloba mabene te. Toi tangu na bango te. Nga meka ko expliquer Belle-Vie sa modèle. Lelo soki bana base bele même tina oya basaka bango théâtre te. Ba komoma koloka kolongola soni ya kotambola na arabe sans make-up. O kasiko lokola nga dipine na nga manotama na maboko te. Nga yango. Nga manotama na maboko. Voilà yango. Yango. Nga manotela mutu apesi ngai gu ya kotika mutu bo eza Maman Belle-Vie. Nga manotama est-ce nga manotama. Et puis ezaka yo mutu théâtre te na patu ya bandako. Nga manotama dipine na manotama boite. Nga manotama no sera plante perruque. Mais les gens sont vraiment tout ezo mu pepe. Tout nous ezo mu tout ezo mu. Mais les gens dit mais on s'appelle metina tina mutu hein. Mutu ouais. Tala mutu no pepe. Oh mais ça c'est super black, c'est super glou ba loba. Super black. Te mutu soki na nga. Te on s'appelle pembe na kati na mutu pene mona ni oza. Voilà. Ne na zabona na Maman Belle-Vie, ne na mona la patronne akanga na suka maboko akepe fête, suka matanga zaka na suka maboko. Ana arabe na ye. Ana arabe na ye. Ngepele ote. Pour le nabo mutu na ngai. Nga mutu na nga malamu. Et puis les lotos s'il faut parler banda Belle-Vie à l'éloté. Belle-Vie à Kala. Il y a ba Kodia et comment on appelle Ekobo plutôt ba théâtre quoi Ekobo ba cousin. Belle-Vie à Kala. Bara moi si na théâtre soka zoya alinga jouer un peu timide. Toi ça ratrom fille ba oni okola. Lelo c'est grâce à Belle-Vie. Batu baleka la bango pe belé ba banda ko lelisa batu. Mais batu balelisa batu te lokola Maman Belle-Vie. Maman Belle-Vie so jouer
histoire à mawa donc il faut qu'on passe au moins vraiment que c'est histoire vraie au moins qu'il y a un modèle so quand ta vraiment so expliquer donc ça c'est que à forcer non si tu checker action à ce ici bino voilà so vous t'as bon mobile ça la caméra 1 minute peut ça que ça chauffe à conseil non attends on peut non ça ne déconne yo non attends on peut comment dit ah zéro ma finga ah zéro ma finga non on peut ça conscience on peut ça conseil loko la conscience na ye sali que à l'école le maman pe na maman Bellevue est allié est-ce que ça a un problème na Bellevue na ngapa na kamwe voilà ngapa na kamwe parce que na yebi na biloko mais boy na ko pesa conseil non ngana pesa conseil na ndeni ngana yebi Kisa Shoga na babiloko te mais te akota comment ça la makasi comment ça makasi OK na yebi na makambo te mais eza malamu te kolala koleki na télévision obani kofinga muninga donc eza te wala ku teza kofinga teza critique mo ya mabe critiquer muninga ya mabe so za critique mo ya mabe eza mabe peut-être likamuso za likamuna mutu obengi mutu osolo na ye olobi na ke oleka na télévision obana ko critiquer mutu bon en tout cas peut-être surtout o basala bongo bokoki ko changer to tombola nde musala na voilà to tombola théâtre to tombola théâtre voilà en tout cas la pesa ki message et pas ya nanga ya nzuki obi ya nzuki ya nanga Batista ya nanga quartier so la na tongo bonjour grand frère bonjour donc na bisa ki ya en tout cas pesa mutu no conseil yo zo tourner makasi ye azo tourner pe pona yo kosala théâtre ti lelo il faut ozala na motema ebele batika bamisusu pe bakoma koakize ka baninga babengaka baninga bandeko te biso est-ce que biso tolela na biso tolelaka te babenganga te nafani nanga oui naliaka nalataka voilà merci beaucoup na bino tu bolandaki biso en tout cas biso na dipine oyo tolobi bokoki koretenir toza na besoin ya bavie oyo tomona te ok bavie fo toza besoin tomata ouais. Famille Libota de partout. Partout. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Famille Libota monde entier. Famille Libota Égypte, maman Esther. Oui. Famille Libota Australie. Famille Libota Allemagne. Famille Libota partout. Total film. Total film. Dipina to sisi. Pesa bambote non. Bambote non. Bambote non. On est ngana o boy ngana yo. To comme messa na makasi. Si ba ko dessiner biso na ba dessiner tant. Voilà, pesa mbote. En tout cas, merci. Biso a ma finga ezate donc. Zéro ma finga. Oya bien bon maintenir. Oya ma bebo boaka. Vraiment to linga bino mingi. Merci vraiment la famille Libota Mobimba. En tout cas, ya bino yango yo. Dipine yeyo. Soldat na bino. Merci na maman Bellevue Kandi. Poutine de l'écriture. OK. Yango yo soldat na dipine yeyo. Encore la bonne sanité en tout cas. La bonne sanité code comme Walanga à partir des États-Unis yango. Papa et Joka. Moi no yango na bonne sanité yo mogo na Nigeria compétence. Na be na bonne sanité yo mogo Adel. Voilà, merci beaucoup na bino tout bolanda biso na actif final télévision. En tout cas, yo muto na o s'abonner te yaka ko s'abonner et ko sala bien ola na mama malunga awa tozo finga te tozo tombola kaka théâtre. Donc awa tozo tombola théâtre. Donc tokuta na bino en tout cas prise de vie so mona ki image ki toko boye ezali cordon mitch. Donc prise de vie et puis montage et puis na tata ya motema ya bolingo tata ya molimo aza tata ya molimo allez famille Libota Tokei shalom voilà bye bye